Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Magazine d'actualité en lingala facile plus 243 ya mukola lelo e bandi boza tellement ebele ya kolanda yango mbote na bino. Désignation ya ba membre ya CENI, déclaration ya si confession religieuse, réaction ya be chaud les accidents de circulation na route terre jaune na commune ya Télé ndezali ba dossier ya mukola lendi. Nous réitérons la confiance au travail que nous avons abattu, que nous estimons être cohérent. Et comme nous avons su le dire, on a été tenté de convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre, revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne. Parce que le temps court, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un quelconque glissement, comme nous l'avons dit. Alors, ça n'a pas été facile. Il y a eu encore beaucoup trop de choses. Nous respectons, n'est-ce pas, les avis de chacun de nous et surtout les avis qui viennent des églises sœurs, disons la Cinco, l'église catholique et l'église protestante. Vous allez revenir lundi? Non, ce n'est pas ce qui a été prévu. Hein. De toutes les façons, les 72 heures nous ont été données et nous avons fait un travail. Le reste, vous le saurez lorsque l'Assemblée recevra la correspondance que nous allons lui adresser. D'abord, il y a deux choses. Il y a même le principe de vote. L'article 17 de notre charte dit que le consensus est le meilleur le mode par excellence de vote, de désigner de consensus, si vous voulez. Mais sinon, on passe au vote. Alors, mais on passe au vote avec les candidats éligibles. On passe au vote quand vous êtes devant 2 ou 3 candidats qui remplissent les critères. Je crois que ce n'est pas ce qui serait perdant, mais c'est la nation qui sera perdante. Parce que nous sommes convaincus qu'un fort signe sur cette question-là ne servira pas, ça nous amènera à une crise qui ne sera même pas l'avantage de ceux qui défendent cette candidature. Et puis, je ne vois pas par quelle logique la plénière de l'Assemblée nationale va entériner un PV entaché de toutes irrégularités. Écoutez, c'est le candidat du chef, hein, la JIP est là, si vous voulez, c'est fait. Vous comprenez ça? Un autre sans gêne dit, bon, non, celui-là, en ce moment-là, il était dans les bons sentiments. Il a dénoncé à une plénière le fait que quelqu'un l'a approché, lui faisait une proposition de $100 000 à l'hôtel Béatrice s'il soutenait ce candidat-là. Bon, nous sommes des religieux. Il y a quand même un minimum d'éthique dont nous devons tenir compte. Et nous-mêmes, en élaborant des critères de sélection, on avait catégorisé à des critères techniques, et sur ce plan-là, personne ne reproche à Kadima sa technicité, mais il y a le volet éthique. Donc, vous comprenez? Alors, et une autre preuve, si vous voulez, quand ça s'est bloqué là, curieusement, ce sont les acteurs politiques qui soutiennent les candidats dont il est question ici, qui sont venus vers nous, vers l'ECC particulièrement, pour leur faire pression, pour qu'ils se désolidarisent de la Senco. Vous comprenez? Nzambe azwa lokumu nzamba za bolingo po awa makambo ya somo esalami tozali na route terre jaune na commune ya Télé esika wapi accident de circulation munene esalami mutuka ya braliment oyo bozali komona eniefuli mutuka ya bato banaye kosala taxi ezalaki pene nango heureusement mutu akufi te mais baka ya ba blessure ezali signalé selon information tozwi sur place ezande po na excès de vitesse te kasi mabulu eleki na tronçon oyo tangu camion oyo ekomaki awa na place ya libulu
tellement ezalaki trop chargé mutuka et baluki nde eko la taxi mususu badega matériel ezali important or mindenge mutuka et komi déclassé boye po masanga nyonso e panzani misusu yokwei boye bibino moko na Kinshasa comportement batu bazalaka nango yoka communication En tout cas, likambu ya chargement ya ba camion oyo sengeli police et circulation routière balandela yango po ba camion oyo livraka masanga surtout awa na Kinshasa ba koma ko surcharger mituka na bango lokola bayebi ke bakangaka bango te po eza mituka ya banani oyo soki pe nani moya koloba ezate dossier oyo eza à suivre. Mokola mardi de l'accès ibino ndenge nini masangu e utika nyamaka sese kitaki na marché de la liberté bazali koteka yango na commune ya Masina quartier 3 bakangi kulu na bolana. Nani alobaki ke na kanya makasese batu bakei ko souffrir lokuta monene résultat yango yo eye masangu ya kanya makasese ekiti lisusu na Kinshasa na point de vente ya marché de la liberté na commune ya Masina production ya service national 100% congolais ekiti na Tchangu na présence ya Yemoko le général compétent le général Jean-Pierre Kassongo commandant ya service national accompagné na équipe na Yemo Bimba population basepelaki makasi inde mutu nyonso na mulongo na 18 000 francs na ye na maboko po na kozwa sac moko ya farine de maïs ya qualité avec un pacte pe idéologie. Yemoko, commandant ya service national, le général compétent, le général Jean-Pierre Kassongo a salaki communication Oyo. Marcel, il était jamais en point de vente. Pour quelle raison? Parce que moi, il se passe déjà bien. Certaines raisons, c'est un marché très bien organisé, il se passe déjà bien. Mais nous ne disons pas que Awa Tomemi, ils ont un marché à l'idée. Tomemi, on a maintenu sur la chambre. Par point, mon souci avant, ils allaient déjà, ils ont préparé à aller mais autre sala les deux attaques en continuité à mon salaire pour attaquer la vacance militaire. En dehors de la vacance militaire, nous allons continuer la situation de Kinshasa ainsi de suite. Après, la population de Congo, même si la université, la institut supérieur, la campus, on va la les instructions à présent. Bokanisi Sili, te kalate ba point de vente misusu ezali kochama avec un pacte pédologie, ba cantine populaire et kozala installé dans les différentes provinces, il y a la République démocratique du Congo, yoke lokoyo. Même prix dans le camp militaire, même prix dans la cité, même prix dans le milieu universitaire. C'est le même prix. Et d'ailleurs, nous avons annoncé notre lobby. La population et l'embouchement, ils ont bénéficié, ils ont lancé samedi, on est la semaine prochaine, Kananga, Kamina, Kanyama, l'autre semaine, Lubumbashi et Kasikologie. Donc, ma point de vente est télé. Ah oui, na masangu oyo surtout côté qualité, rien à voir na ba masangu oyo ba memelaka biso bino moko boyebi masangu ya bana mboka ndenge kangaka social ya ba congolais et sengeli ezala améliorer yango nde omoni le général compétent le général Jean-Pierre Kassongo azali kobunda butu moi na service national pour na ko concrétiser vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton service national oye kanya makasese oye tokonianta masangu lokola kayasa yake yo.
Bato bomoni batondi ebele awa tozali na commune ya Masina na quartier 3 bayende ebele kotala ya makasi. Mwana mobali oyo bozali komona azali suka na kuluna anyokola population ya quartier 3 awa nanu soki ameli eloko te azalaka mwana malamu. Mais soki esi ameli gege na ye ekoteli eti na bongo abimisi machette ma abandi kobotola biloko soki osala aventure a papillon. La police ya poste solidaire point chaud bakoyi na ye na maboko. Enfin yoka lisolo nde nakutaki ye na makambo ya ye na interpellé ye na bangonga oyo ya 23h réaction na oyo nini pe ozosala nini lero muntu nyonso esengeli azala na kati ya ndako na ye mais le monsieur s'est retrouvé na kati ya enclos moyena ndenge bozomona je peux pas commenter. Alors nalobaka toujours soki bakonzi barenforce ngai nautai koloba ngo dernièrement bapesi ngai effectif je crois bien je vais inquiéter tous les kuluna. J'aime beaucoup bakuluna bakanela ndenga baluka ngai bakata ndengai soki machete ezwaka bato mosusu bakobanga vantar te me nalingi moto aza na machete ya katanga soki ekoti na nzoto oyo ekonda oyo bakonzi batiaki awa na ndimi mutu wana. Mais soki lichette wana ekoti na nzoto te na koinquiéter pe na kokangala je vais donner à qui des droits pour basala musala. Alors bato ya balolenge oyo yango te esengeli bazala ezalaki na ba 23h awa na kati ya nani ya terrain na biso ya Société bapolisier bazalaki na tournoi. Bon basi tuka moto moko azako ya mbango alobike kote moto moko ase nini kalingi abotola bango biloko nde bapolisier bakimi. Ntango bapolisier bakomi pembeni wana ayebaki te ke policier nde azako koloba na ye akanisa eke nde moto yango abimisi machette nde policier yango ase nini akangi ye ndenge bakangaki na ndenge ayi awa monani victime ntango akomi awa amoni ke basala bato bango bakende eka kote kuna suka bakimaka nde ye moko pe apakati mbango awa akimi alobike akovanda te awa sino papa otango akobima obe baninga na ye bakoya kosala mabe. Ya solo population ya quartier 3 na commune ya Masina basepeli vraiment na musala la police ya point chaud ya solidaire basali balobi penza ya makasi oyo esengeli akende ko rejoindre baninga mususu kuna na kanya makasi alondela bango masango balia à l'aise oyo akende so nga kutu na tika kie na place ya mama nani oyo bisika bamelaka lotoko il faut akisala nini akende kaka nga aza problème na ye te le problème na ye eza pas l'état nga ye te akende. Mokola mercredi to laksa ibino neni président de l'Assemblée nationale mbaki ambassadeur des États-Unis awa na République démocratique du Congo pe ambassadeur ya Russie na République démocratique du Congo. Accident de circulation na 14e rue Batuti Mutu akufi sur place. Double audience mardi 5 octobre l'équipe speaker ya chambre basse ya parlement honorable Christophe Mbosso ayambaki Mike Amer pe Alexei Sentebov respectivement ambassadeur des États-Unis d'Amérique na RDC pe ambassadeur ya Russie na RDC. Omeni ya ba échange na bango évolution ya processus ya désignation ya ba futur animateur ya CENI ainsi qu'évolution ya processus électoral. Au sortir ya entretien na président de l'Assemblée nationale Mike Amer ambassadeur des États-Unis na RDC a communiqué qui boyé. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, m'a demandé de venir à faire cette audience pour m'informer de la situation maintenant pour élire le prochain président de la CENI. Il a eu des réunions avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Il m'a bien informé et on espère qu'il y aura une solution, un consensus qui va pouvoir avancer la sélection de le prochain président de la CENI parce que, comme on avait dit, on voudrait avoir une élection en RDC en 2023 qui sera bien fait, transparent, équitable et qui va faire avancer la démocratie congolaise. Les États-Unis, l'intérêt des États-Unis est toujours de renforcer la démocratie congolaise. De la même manière, Alexei Sentabov paie à Salaki Communication Oyo. La chambre basse du Parlement de la République
Et bien sûr que la majorité des députés de cette Chambre sont les élus de l'Union sacrée, c'est-à-dire ils représentent presque toutes les couches de la population de votre pays et ils ont le droit de déterminer, bien sûr, les processus qui sont en cours dans votre pays. Quand on parle de l'apport, notre position est très claire. Nous sommes contre toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris, bien sûr, la République démocratique du Congo, mais nous sommes prêts à le soutenir, à soutenir notamment votre pays au sein du Conseil de sécurité en ce qui concerne vos choix et vos droits souverains pour déterminer le destin et le futur de votre pays. Dossier à suivre. Esali pasi makasi na mitema komona ndenge mwana mobali alali na mabele boye akufi. Tozali awa na boulevard Lumumba na commune ya Limete, plus précisément na 14e rue. C'est l'information toujours sur place. Azali FRDC a diembelaki na sima ya mutuka moko ya transport. Tango alingaki akita abeta kashe ndenge balobaka awa na Kinshasa. Malchance bus ya Transco ezalaki na sima na ye etuti ye akwei mupanzi akufi sur place. Transco tuile la mwisi ya zaza yoka communication. Biso yo botaela biso bafa DC bazonyoka makasi pona mboka na biso yo bazobundela mboko tongo pokwa metela ndenge paka bazokomela bango boza mboko bofuta bango bolingo futa bango te bozosomela ba député na ba mususu bamituka mbongo ebele na ba mapa mbongo ebele metela bafa DC mboka na biso na bazokufa likola koza mbongo toyebi kota uti te ya dembeli camion o biso tolobeleza ke na mboko soda mutobundela rekolo a dembela camion député basomele mutuka tala conséquence akodaki camion Transco coincé donc akita buma Transco fini mama nga kata mama ko donc nga kata mama bwe akita mama with Transco fini ekena ngo papa mutema pasi papa otala pe papa soda kenda otika ngai papa mutema pasi ozala susi na papa moninga mutema pasi oki obimisi na hôpital obani bandaka te po obimisa ta molango ya mokili lali tolamuki eza bitili te fo kopesa nzambe omersi. Mawe ezalaki makasi na bandeko oyo bapusanaki wana kasi ti kamera na biso elongwaki ata service moko te ya secours ekomaki wana ni ba Croix Rouge et pourtant accident oyo esalami juste en face ya hôpital ya munene oyo yebani hôpital Saint-Joseph. Kokamo Mokolo ya jeudi de l'Axaki Bino, plénière reportée na l'Assemblée nationale et sika wapi ministre ya PTN Nautique alingaki ko répondre to l'Axabino réaction ya bandeko ya FCC par rapport ya taxe RAM. C'est pour moi un réel privilège de me présenter devant vous en tant que membre de votre gouvernement en ma qualité de ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PTN-TIC en sigle. Initialement prévu pour le mercredi 6 septembre 2021, séance plénière et audition, il y a une réponse du ministre de PTN-TIC, Augustin Kibasa Maliba, en rapport à la taxe RAM, mais elle est reportée à une date ultérieure. Bureau de l'Assemblée nationale est décidé qu'on reporte plénière pour une raison purement technique. Selon le rapporteur, il y a chambre basse, il y a parlement, gouvernement et sengili sous temps pour na kobongisa argument. Pour un rappel, ministre PTN-TIC Azalaki convoqué le 29 septembre l'Assemblée nationale pour na koya ko répondre 48 heures après, soit le 1er octobre. Le 1er octobre, ministre Ayakite, soi-disant qu'il fallait à la compte rendu au Conseil des ministres alors qu'il n'a pas qu'on a autre monaki Yemoko, ministre communication et médias Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement Mtasalaki Yango et Kokoma pour lundi 4 octobre va reporter les sous et comme pour mercredi 6 octobre va reporter les sous Kokamwa parce que pour la date et yebani li sous-souté
mukolo nini ekosalama. Alors que lors ya plénière, la majorité ya élus du peuple exigea qui suppression totale ya taxe RAM. Yango totuni ministre azangi bargument tonini, soit ministre azali protégé ou bien manœuvre moko ya mabe ezali kosalama pona ko démobiliser ba député. Liboke ya interrogation etikali. Entre-temps, petit peuple oyo azali kokata mampata chaque mois azolela pe tozotalela kaka tozojimele. On commence à se moquer de nous, croyant qu'on ne fait rien à l'Assemblée. Il faudrait que chaque ministre qui est interpellé, Mukolowana amela réasek puisqu'il y a dit vous me collez et abima wate comme si de rien n'était. À partir du moment de la réponse naïe, soit convaincre bisoté, tokosenga motion à défiance contre yé à Kende. Merci beaucoup. Batata, ba maman, bilenge, bana mboka Congo. Toye awa pona koyebisa bino boye. Mboka na biso, l'état za l'état moyini. Baye bazokamba biso lelo. Bakoki koyiba population na lolenge wana te. Lisolo ya RAM ezali ni taxe ni impôt. Babengisaki ministre ou azali en charge ya makambo etali dossier wana ya RAM. Akoki koyebisa biso te RAM ezali nini. RAM yango ekotisi confusion na mitu ya bamama. Bamama bakanisi ezali RAM ya Thomson. Batu mususu balobi ezali soki RAM ya nini. Metoye koyebisa bino kwe. Maye wana nyonso gouvernement atiaki en place ezalaki en violation ya mibeko. Biso batu ya PPRD. Biso balobeli na bino. Tosengi na gouvernement moyini. Balongola eloko babengi RAM. Pamba te ezali taxe te, ezali impôt te. Monsolo oyo bakui biso. Biso population bazongisela biso yango. Mokola vendredi to laksaki bino message ya cyber Ben Lobich par rapport ya DV Loterie oyo esi ebandaki to kosalela bino résumé ya match RDC Madagascar. Bana Kinshasa topesi bino mbote ezali ngai ndeko na bino Ben Lobich ya ba cyber café Ben. Na eko annoncer bino que officiellement DV Loterie ko banda moko na le 6 octobre pe ekosila mokolo na le 9 novembre 2021. Na yangwana tozali kosenga na yo papa mama elenge étudiant ou azali na rêve américain alingi ya na mboka o esika tozali yakana lombango na ba cyber café na biso o ezwami en face ya Hôtel Phoenix na Beau Marché na Masina na Apocalypse 22 libanda ya Apocalypse 22 pona bandeko ya Changu pe tozali lisusu na 7e mérite fongole sika kitoko pona bandeko ya limité industriel résidentiel Kingabwa Mombele Yolo Boya na Lombango na 7e mairie na place commerciale en diagonale ya Kin Marché ba cyber café Ben Lobich ezali wana pona obeta DV Loterie na yo selon les normes. Pe tozali koyebisa na bino ete DV Loterie ezali kobeta makaka na moto azali na passeport biométrique en cours de validité. Kasi avantage ezali ete soki ozali na posa kobeta DV Loterie ozali na passeport te yaka na Lombango na cyber café na biso o ezwami en face ya Hôtel Phoenix, équipe monene ezali wana pona ko accompagner yo, pona ko remplir la formalité pour être obeta DV Loterie na yo en toute sécurité et selon les normes. To pesi bino ba bonne chance, et tozali ko rappeler lisusu na bandeko nyonso o bazali na intérieur ya pays, na Mbujimai, Ngandajika, Chikapa, Kalemi, Kolwezi, bandeko bazali na Belgique, France bazali na posa pour participer na DV Loterie, tindela biso kaka page biométrique ya passeport na yo na numéro ya WhatsApp ko ezali awa, pe kende na studio photo bakanga yo, photo format américain mais ba imprimer yango te, batinda yango mbala moko de l'appareil photo na téléphone na yo, yo transférer yango biso, to kobetela yo DV Loterie na ndenge ou esengeli. To pesi bino merci, bonne chance à tous pour na Loterie ya 2023. Cette combinaison avec Bokani, Dieu merci, Fimbo,
Après série, il y a un match nul. Les Léopards de la République démocratique du Congo va gagner enfin match na bango. Il y a jeudi 7 octobre l'équipe na stade des Martyrs de la Pentecôte na ville ya Kinshasa face ya Babarea ya Madagascar. Na score il y a 2-0. En match comptant pour la 3e journée, il y a éliminatoire, il y a Coupe du Monde Qatar 2022. Bafov Congolais va gagner grâce à la réalisation. Il y a Shadrach Akolo na 35e minute de jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir sur... Aïe, 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 aïe. Akolo, Bokani, Akolo. Voilà. C'est le but. C'est le but de Shadrach Akolo. Puis Dieu merci Mbokani sur penalty na 79e minute de jeu. Oh non. Absolument. Voilà, c'est un penalty. Il a été effectivement juste au moment de la frappe qui est contre. Oh, voilà, c'est le but. Voilà, 20e but. 20e but. 20e but de Bokani, meilleur buteur congolais. Na présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ministre ya sport Serge Kondé, République démocratique du Congo et s'est relancé na course de qualification. Bazali ko s'est positionné actuellement na 2e position avec 5 points. Nassima Yabekire Yabene Oyo Bazali ko compter 7 points. Bon, on est très content d'avoir gagné aujourd'hui. Maintenant on a fait que la moitié. Et voilà, il nous reste encore 3 matchs, dont le premier à Madagascar. Il va falloir performer aussi là-bas. Mais on est très content d'avoir gagné aujourd'hui parce que voilà, on en avait besoin pour la confiance, pour le moral aussi des supporters, des fans, pour tout le pays, pour tout le peuple. Donc on leur dédie cette victoire. Et bah, nous, on reprend lundi prochain à Madagascar. Et comme je l'ai dit précédemment, il va falloir aller là-bas avec les mêmes intentions. Léopard, Bazali Kokoma, Lelo, Nantananarivo, envie à préparer match à 4e journée face à Madagascar, prévu Mokolia dimanche 10 octobre 2021. Bonne chance, n'a pas 11 national congolais. Voilà, le président de la République est debout en tant qu'ancien gardien. Certainement, quand il a vu que c'est penalty, il semble que Tshisekedi a arrêté beaucoup de penalty dans sa jeunesse. Bien, merci, on prend cela et on implante ça sur le terrain. Mokola samedi, tolakisaki bino ndenge ni sentinelle atekaki lopango ya batu na commune ya Ntsele pi Inosobi akose produit le 17 octobre na village Chentemba. Na Kinshasa makambo esilaka te kokamwa tozali awa na poste ya commissariat urbain ya la police ya Ntsele epai wapi bakangi papa Yvon, papa oyo bozali komona papa Yvon azalaka sentinelle mutu moko atika ye akengelela ye lupango kuna na commune ya Ntsele kasi toyebi te nini ekotelaki bango bateka lupango ya batu yoka lusolo abatelaka lupango ya mama Clarisse depuis 2016-2017 batika ye wana comme gardien na kata lupango mokolo moko te bayebisa ke yo soki ozui marché soki ozui client batikala koyebisa ye te ke aluka client mais du moins il s'est permis na batu moko boye ya ba escroc oye ayebi ba utiliser na téléphone bake na téléphone balobi ote mama Clarisse mokolo lupango aza na cancer ya libele nde aza koteka lupango na ye nde azoteka lupango na ye nde sikoyo na nzela wana ale mese ibu na baconsort na ye baketi na kati ya biro ya papa moko boye bake bazwi mbongo bateki lupango ya moto bateki lupango wana na valeur ya 6000. Alors mokolo lupango ayoki likambo wana nde aye rapide nde toadi kotuna papa ibu makambo nani apesaki yo procuration. Est-ce que bapesaki yo procuration? Est-ce que bapesaki yo offre? Eloko moko te na tour na ye pe papa Yvon amekaki kobeta version na ye yoka communication. Tozalaki na mwana mwasi tozali na quartier ayelinga mobali moko te oyo ndakola ya Clarisse aye mpe na mikanda ye mwana mobali alobiki ndenge aza leki ya Clarisse koma monani mokanda oyo nani lupango na kombo na ngai ndenge azobela kansa ya libele na este na ndenge to ya lupango ndama mbongo tosoma lupango mosusu ndama mbongo topesa po basongama na hôpital ngai bapesa kwa commission ndenge nazalaki bapesa kwa 140
La police ya commissariat urbain ya Ntsele esali kaka musala na yango poka oyo ezali ko démontrer que frappe esalami bale etikali na maboko ya justice balandela po il faut ba récupérer nanu batu oyo bakimi papa Yvon pe akoyi pe kozala na ye innocent ya mosusu ye pe ba frapper. Kasi malgré moins $140 ici ekotaki na poche. Dossier à suivre. Oyebite sur les envoûtements. Zalaka wana kobanga te. Kinshasa balobi zalaka kawana ko bougete po ekoyinda mabe dimanche 17 octobre oyo Afro Congo Shilling avec Innocent Balume, le seul, l'unique de sa génération oyo azali ko valoriser musique ya Congo sur le plan national qu'international. Alobi boye belé na village Chetemba na commune ya Gombe po ekozala somo. Voilà, je vous invite à ce grand rendez-vous officiellement, les Afro Congo Chilling. Ça sera un certain dimanche 17 octobre. Nous serons tous au village Chetemba. À partir il y a 16h déjà, Mamboumé Banda, droit d'entrée $15, VIP $50, kasi profiter Air Oyo, billets zali côté comme en prévente na $10 ya pamba. Pour la réservation, okoki kobenga na numéro Oyo 090 48 19 772. Mutuazangate dimanche 17 octobre oyo Afro Congo Shilling na village Chetemba oyo ezwami na commune ya Gombe juste na rond-point Forestcom oza mobimba oyo wapi. Kejo Leader de l'Est. Allez ben combo. Allez ben di meme. Allez ben combo. Magazine Nabido d'actualité en lingala facile, plus 243 à Mokola Lelo et Komina Souka. Merci pour la confiance et fidélité. Botika, tout souhaité joyeux anniversaire. Na Priska Ntumba, belle fille. Zali ko fêter Mbotama na Mokola Lelo, Kolia Komela. Zali au rendez-vous, que du bonheur. Nzambe Apambola, yo vrai chéri, na Nenge Yakosakanate. Botika, na dédié édition ya Mokola Lelo, na Madame Nando Mokabi. Élysée Molongani ya PDG Oniva couple kitoko oyo wapi boende zalaka epesa nango zuate bama tabakita baba lokala mabele na préférabino. Merci na David Kalambai azalaki na sima ya caméra. Ba bébé ekeyo. Oui. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.